base kazo invité pe bino nyonso le 18 mai boye belé na salon Venise eza sortie officielle na biso to ça l'appel na tout le monde na ba association na ba papa na mbutu nyonso to za association te yara to sepera eza sortie officielle na biso bon ba bonne fête na ba maman nyonso tara biso ba malelo mukolo na biso to sepera na biso donc bonne fête na ba maman nyonso pe na ba papa ba accompagner na biso. Allez, merci. Les 18 mai, peut-être vous allez dans le salon Venise, dans Sarcelles. Vous allez sortir officielle dans le salon Venise. Dans le salon Venise, boya et belé, les 18 mai de Macab. Balobi biso to ba les 12 patrons. Les 18 mai, toujours soutien. Tozala. Pour la première sortie à Massika, sortie officielle. Donc, et vous avez dans le salon Venise, la Sarcelles. Donc, Mouta Sangato, le 18 mai, vous avez la réussite totale. Mais la réussite totale, nous avons besoin que Moutounio surtout aille. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Une image, yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo eko panza na wapi, babi edino image, sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba. Bonjour à tous qui nous suivent partout dans le monde. Ça c'est les lions de la presse. Union Oyokande Toloba qui bossangani toujours avec Ngamoronde Naza Paola Lopez, la star quoi ya Congo Vibration. Naza na ba collègue nanga mususu ba ko se présenter bango moko. Bozomuna na Deboga nanga moko batu ba otala biso ba koloba soki pina ande nene. Toyo pese la simabili wana edino image panda sango ya Congo yende mutasimbi bilili awa. Tozala kaka boy, il faut bon message na biso kaka boy. L'ami à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonjour l'ami, tu te présentes? Mbote na bato nyonso bazotala biso na ngongo yo biso nde ba Lyon. Veut dire que France vraiment esimami pa na biso. Ndi toloba kaka toujours, ça c'est l'ami donc vos journalistes et le Saint-Esprit. Ça dit que moto yo oh lelo akumbaka na site na ye www.poto na poto ndika tobaka biso awa ba Lyon eza eloko oyo tobandi yango na ba mama na biso na ba sœur na biso na ba ndeko na biso bomona mabe te ezalaka ya bana poto veut dire que bana poto bana France ozalaka na mboka nyo ozalaka wapi biso awa voilà idée na biso ya mama tosola mingi nazomseli mama na ngai Mosakoli bosani kombo moko Mosakoli. Tu vois, Moussakoli n'a pas, à part Moussala, je suis Moussakoli et je suis prophète dans l'église de Bima, l'église de la vérité. Il y a porte beau la Inzora. Baby, que ça c'est un prophète, l'ami. Merci. Dès qu'on a rappelé Moussa Zana, il y a Boga Zana, pensé dans la art pour se présenter à qui je dis bonjour. Bonjour, Lopez, Paola Lopez. Vraiment merci, nous on la parole. JC Mwanda, JC Mwanda, caméraman à fashion, il y a Congo Vibration. Naba Mignon le bezate ba oba ebi naba Masula obeteze belé naba na se présenter quand même Masula musuto obeta. Bon comprendre JC azala toujours na simabilili ba montage motala ka makite ko boye yena vieji do bazala trop na simabilili yango bomo na JC azamwa boye mais na yebi ke Mosakoli aza awa ngana poto na poto to pesa na to pandango sikoyo surtout nga vraiment faut message nanga na sikra moi trop ba bon déjà souka na émission ba message ba talo la sikra moi trop balobi to ya pe mo poto kala problème to zala nango ya des fois ya koluka ko se régulariser quoi to ya poto moi kala
toya okuta ba situation bandeko na biso mususu biso bato yesika po nga ala mona poto asika ela mimi yo pe mona poto asika nga mona poto ya lobi kaka na sali 2 mois déjà pas mais JC mona poto nga 1 mois kaka na nga mona poto asika vie dino azana na sima mona poto atanga mona poto akala ayebi masolo ba vie mususu toya okuta bango na poto ba situation kaka ndenge wana affaire mukanda ana poto leyo tokolobela affaire mukanda lelo affaire mukanda ana poto bandeko na biso surtout ba congolais soki balobi kaka ozozonga vomi mikufela noka awa kioko noko oke ozongela pondu na matembela mama na mboka avia poto na poto lamine okoloba conseil nini opesa na bato bazoya bakosalaka nini avant poso bana besoin vraiment kotika na mboka oyo tout et tout là voilà ngaka message na opesa na pesa na liboso mbote na mutala na sima caméra vu atika ba petite na été dino image panga sango ya Congo le meilleur azatel lelo ya botela biso bana belé memela biso pe bato belé bienvenue biso ba sapé de Noël ba kreski binda memela biso ba kelika tenda mapata memela bato belé mutayela biso bango bena biso dino image lelo paza parmi fondateur oyo ya nyama oyo bazobenga lion alanda chaka mwa tolia bango suka me ba pour me ba on nyimate ditulu ba kaka Zoua. Ouais, nous c'est l'ambiance du plateau quoi, hein, ils ont bien ce plateau, ils ont donc na ngo karabouye. Comme sur le bosso, à côté la maraparo, tous la virus sauf à se follow bakare, virus wana la mine na to contaminé, je sais bon na kalatine makambozo panzana ah. La mine conseil. Voilà car na zolo babandi wana biso, on va au ban en Afrique, ba au ban na ya poto, les gens ont peut-être até mutu pa na poto apete afete lo mote ke oni ke peche no boyate lo boso na saka bande na tango komi na mboko yo usal no lo boso ba démarche bato ba yambi yo tuni bango za ndenge ni usal ba démarche le boso ba démarche na so aujourd'hui et loko ko tambusa na mboko yo et ça lo bien pour la France ba reflora na bango mututé ba faire ni na mututé mais lelo o comme na ba contrôle au bazo sala bana présent na biso à l'époque Macron oui Macron comme moi ba contrôle ba comme moi ko bouger bateau faut na droit papa amikana na bango il faut inviter tout ce qu'on a mbébaté pour ba refouler il fait vraiment aux appena na droit par rapport à ba démarche na yo quoi. Merci beaucoup la mine juste au couper ça moi vu à propos sujet oyo ya poto ouais ils a vraiment passé na bando na biso ba zana na ba na oba disons tu check en partie pour ça ba congolais ba oba na Congo mais ba opé ba partout dans Afrique poto so na au comité mo comprendre ngo exactement so commis sur le terrain au moment là que non poto marchandé ne on a poto na poto to loba il faut ko tambola na ba ko tambola na ndenge bango balinga parce que moni ba te belé so ba mboko yo ba na mo ba lo yenge mo bo so uti mo Afrique bien qu'il on a commis on a garde non ah na ka château rouge on a bolera non na comment on place on a or mboko eza mboko na bisoté eza ba mboka moko ba contrôle les ara trop o ke nem sous place moko bo place na eza sous ba contrôle ba ibida ko to eza soki ba tondi des ara bitumbe bimaka bien lo mo bimaka or ba tumsu bazana ba kena na ba place musu ne to mona razana est déjà bien ala mama kamne tout aya o mena na yenge place na pa yo komene komi contrôle d'identité enta ye abimisi o yo ozala ngote eboti lo makamu susu ozomona na ba vraiment na ba ndeko boza partout en Afrique poto eza nango eza paradis eza nango poto oui so komi o comprendre les amis so na komi te ba so non eza te bolinga na ya te bolingi boza fort boza bo mais ero koma na terrain to kona ba tumsa rale la era komi na terrain faina zana kana kini faina en Afrique eza na kuna eza nango bien ya pototé contrôle ozonga bo contrôle na bon une fois na ebike lo mo pe kwela ki to moni ba image mo awa oui tout de suite là c'est suicidé parce que balimba répatrié ba refoulé vraiment et ça livre vraiment pas si mingi parce que
tosenga bandeko mosusu boza nanu peut-être soit oyo ekomela bino te bien eloko bongo oza na bacitation moko irrégulier soki eza fo oza na maîtrise tala moto aperde ka vie na ye boye na po bangi barefulu bamba misi na akufi mbala moko na cause ya poto esali pasi cause ya poto baya poto te bakokana te na ramsi ya gaillard il faut ka baya poto bayo vivre makambo leka awa toza na mois de la femme toza na mois de la femme na api na de papa dans vos sacoli avant qu'il vous sacoli c'est un homme marié, c'est un homme marié à un nouveau marié l'ami. Nouveau marié. Tu vois là, je sais pas, je sais pas ça marié. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman global PM Express. On bise toujours artiste oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À heure d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et dit nos images au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa. Patrick Malouavengi. On peut savoir surtout sur Babala, Bazana papa ndi on a pu singa zala kana mama na ndako bino okuta mwasi azana foyer na ye azana bana na ile singa bena mwasi to bana 4 sur le longo ngake non atikala bongo na bana akoka charge wana ata mongo ba peut-être le paiement pas de changement ba ko kata bango ba ko tinda ba na classe ko ba sa ba formation ba ko mona boye ngana okena ngana ajome bulunde ba tubuzo ba somusoni donc kuti mwasi na mwasi nomba bana ba promosani yu mwasi osana o pasa konsobo baba kaba ngaza femme faut te mais yo pour osani célibataire bon même ça célibataire osani makambozo tout la reste tout la DJC tout la JC non en fait la célibataire en fait ngai na koloba pona ki femme seule vraiment c'est malheureux hein on a biso ndenge tozomona na potezo leka nga surtout na koloba eza ba camarade quand ni poto na pota lobby ya ba camarade parce que au monde moi si azana na kuna ba na mbai na ye camarade moko ayem so azana ba vie na ya ba libanda aye na pa na ye aye aussi ba comme baza ba camarade mais tout non akomo dunga e ba fois ndeni bo fana na ndako ndeni bo viva na mbai no ndeni bo viva na bana on no so viva ya wala ba mbakala ba foko faut vivre boy faut bo sa boy ce que dans la base mususu balinga koyoka mama mbongo te surtout lo ko ma pe na poteza mama to iko kalibanda tango za nda era wika ko te kuna ngakuna sala bona zo kota ngakuna kota na za yesko moi ça n'a pas fait que c'est ngamneza ko balekila na bonga l'esprit allez moi c'est pas changer maman comportement et comme suka lika mobo tika boy allez en total ngi déjà ko ali solo mon pas mis sanige maman balara ngo pe ki na boye bale azwa ça ni non atika na femme c'est maman femme c'est na moko yo kuka bakisi le pinda tikolo ndango siko na bana na ba charge na nyo skonga nde nazabu na lobela ami mambo basi nga sikoyo bino nyonso batu botika mibali na bino pona ba mbongo pona ba nini bo se retrouver femme seule bo benga ali sou mibali o biso to komana ba 23h te donc de bo pour faire vendre bino moko ki lesbienne peut affaire ki lesbienne na ba femme seule bo moni ba femme seule na ngano yo seblo pona mwasi na yo
so azana na camarade mwasi faut lande la relation wana yango ne mutu pesa na ko kabona facilement na mobali na tango da ko mo bima na camarade na yo wana akoma bima na camarade na affaire aki lesbienne tango akoma bima na camarade na bando tala ah nga le peso la tika femme ça l'avantage na ngeza la boza atambe jo akende na ye na tika na la master nango air moboy a réchauffanga ki lesbienne bo fungo la porte ali felo na ba vie na bino moko avantage ya mobali nanda kwa libala homme marié nouveau marié avantage ya mobali oui homme marié nouveau marié yo nazo le pesa yo des paroles le pesa yo des paroles avantage ya mobali donc en fait kozana mobali pona ngana nunga mona na ba do répondre la question ana avantage ya kozana mobali oui pour l'éducation non ya bana oui deux bana bayoka non ba mama tina miki pour moi déjà sous maman tout le bana on a été voir que bager tout le monde sur na ba 14 ans 12 ans na maman ne ba nous ba massa pour inviter tout ça que maman yoka rendre trop ayoka trop moi ayoka trop papa abanga avec papa ndesinde kona ngai ali sala groupe évangéliste wana penda meilleur réalisateur banda Congo ndeko na ngana boya ngana tourner ayebi ibala na mère na palais zomona ayebi ke no suki yi alisa lobeli bana bayoka pour asa pa ibsanga sanga monde côté na monde so ba marié faut toujours au lobela toujours ba pour bana nga mo nga ya libosa comme na azokoma 12 ans dans 12 ans j'ai na bon déjà maman sous celle est rété pour surtout la minga fetino ba course bana ngana na rusala ba mai ngana na rusala kusuma ba goûter na ba mota uba na poto sa moi sur mobile ko katia goûter moi no ka 2 semaines ko ba 100 € na bana 4 apecha ba dama goûter goûter vidé ba yo chama ke sku mer no mbongo no ko sala ko bino mbongo ya bino femme sel iza ya likelemba iza ya otunga banda ko na kishasa biso mibali to yebi zo mona mobile na ndako c'est nécessaire pour la bonne éducation, pour la paix, foyer ou la paix à la paix. Pour la paix, moi, je passe à bout. Je passe à bout. Tu passes à bout. Ou qui m'ont tout passé. Père Azala, la mine Azala, la Tchimbo, tout ça là. Il y a un autre. Il me faut bon là. Bon, nga ndena sa awa Vegino ya panza sangwa Congo ayebi na linga libala. Anga mtoko bala ngaya. Nalingana bala te nalingana bala nga poso mutako bala ngai na ebite so na ofori ni désolé pa bo sala nga mutema pasi na mona ba oba divorça nga benga ngu mariage a pile en lilo jise bia pile en lilo po bomino li bala kaboy jise non qui femme celle les focop non on a PCP sala skimbote na Michel. Non, qui femme c'est les infos. Là bah moi si nous se faux bon moi so ba beni moi si il faut toujours azala on ba les à côté. C'est comme que moi si azala yemoko non na ba mboko ne to za boy. Ah non. Les infos comme. Na hiver. Te za ka pona monter. Eza ma mbele na ba papa za na pona éducation pardon pour éducation à bana voilà na ba Oko tika la kaka mama ye moko te asala nyonso ye moko non faut papa pe fois azo à part na ye na ba awa to kabolaka wa salibo voilà babi libala eleki kolia na goût ya solo ah oui libala eleki kolia na goût biso ya to kola mama biso za ko episa biso ya des fois so bolia bo ka mama kolia eleki libala na goût na zaki na demi-sœur na moi za ko bisa mama tout bon demi-sœur na ngana ndi normal abala na to ava oyawa ubane kolia na kosi oui question au la villa oso pisa to la plateau oso ate siko baba biso tanga lo babongo demi-sœur na biso na zaka tout moment bisa ka mama abi mama so ko lele ki bala na guyo sko bala pona nini ozo décourager biso to bala te to fanda ka to lia ka to sala ka bien tout et tout là il faut to bala non li bala et ça meilleure chose et ça meilleur cadeau tout et tout là ko ya na vie ya mo so yo pe na ozo tuna ka biso ta ke yo pe mama conseil nous peut ça déjà maman babala pour kokabone ya tina mobile oh la mi tout les yo comme ça tout les sundeli tout ça ba collègue en fait c'est un débat on se débat dans boza la droite tout monde na moi de la femme je sais pas poser nga question voilà poser nga ba Virgino tina pe ba question Alisa la pas wana na sima tina ba question botina tina ba question yazo kanisa za na sima caméra
au moins Michel Akamoya monia comme loba Michel Akamoya na moi mutu ala tie a loba nini mais na loba un salon na loba te Michel pas eso le kala eso le ka you peux couper ça sur conseil na couper ça maman na linga mambo boye bozo exciter ngana loba tu as l'embêté makambo bo tinda ngala loba bozo exciter ngana loba na bimisa nyonso mais bimisa na lobi ba maman boye ba prendre son papa so na loba ba tu sanga moi no vuma so ba zuba chana okoka il faut bo mekanana mko ba ochanga so na longwe libala bo sala nga bemiso tabino ba tu boloba raté bo sala nga ba direct pa bolobela nga mona za loba trop na makambo siko ya meki akokite pona za rasir na nga moko ton na lala na la muka pa na za la sir conseil na opesa ba maman il faut yeba ko se prendre so à papa depuis olingana na papa to loba lelo nde to komi banda mois de janvier toi na mois de mars et c'est papa pour ma vendre pas tali ou bon contempler kila ata soki denda oh ezala lisusu te et comment kaka tshela nga lipana na micron mama elamba ka ona papa tika ki onango oleka ka o excita mba nelo te il faut ko attirer mobali azamwa muke siko na ndengini faut quoi tirer mobali wabina bana ndako tirer bana oh tout ça la poto tout les moula oui ça fait rien oui bolingo pona bana na bino oui ali pas akina na dia wabelo na oui Michel pas akina na oya yebe na ba biso to meme nzai na soirée na biso to kila biso nyoso to se retrouver ngasko na bolobela makambo nga mala mobali abatu te makambo na zai na ndako mana nani na mobali abatu